la garantie mon côté au Rwanda azakola kisa en rapport il y a ba processus seigneur so oza ko salema pona ko luka kimia et contre la partie est la République démocratique du Congo service national misala kitoko ba kuluna o ba kuma ba bâtisseur bazali vraiment ko sala misala oza ko pesa esengo na population peu beaucoup éléments o ya ve mortuaire il y a l'international basketteur Mutombo Dikembe et ko zala bongo mokolo ya vendredi na esplanade ya palais du peuple wana zali ba grande ligne oyo. De bon, c'est bien la édition Yamokwale Lombo, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Na ba diaspora partout na conférence fidélité pour Pesa Monda Eco, le magazine d'actualité, édition Sikango et Bandi, vous a toujours branché pour vous rejoindre. Bah, information aussi et à temps réel. Motoriste bande kolanga leto bandi masolo avec impact na idéologie boyeba ke ba rebelle ya M23 bazaka koseme ba désordre de la partie est de la République démocratique du Congo ba komipe ko installer ba chef na ba chefferie lokola ya Rutshuru donc bazako violer ba règle coutumière nyoselo bamaki na audience pour le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo ayambaki vice-ministre ya affaires coutumières kuna na cité de l'Union africaine basola kinini Wilfried Samba témoin ya événement. Mwana ya Congo, bondi melanga ike, masolo ya ba terroriste ya M23, ezaka kakobeta mbonda, ya mabeba kasi, baza vraiment ko imposer, nyoso na ndenge moko ya mabe. Sikoyo, bakomi ko violer, même ba règles coutumières, tellement que, nyoso ekomi ya mabe kuna, et sali que, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, Ayamba, la cité de l'Union africaine, vice-ministre aux affaires coutumières, Mwanamboka, Mwaminde Jean-Baptiste, Oyo, Aebisi Bokoziamboka, Ndenge ba 1-23, ba koti na Rutshuru pe, batie, chef, ya chefferie moko ya sika. Donc, ba komi ko violer, ba règle coutumière. Bino moko boyo kandenge nini, abetia kimbonda. Une profanation de la résidence et donc du Guikari. Le Guikari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai quitté Rutshuru le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024. On se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Bobake, groupe moko ya réflexion, na Kombo ya Congo Desk, ba créer ba stratégie pour ba sala masolo kitoko. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rutshuru est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Bouicha et de Massissi et d'ailleurs. Masolo Oyo et Sengikaka, autorité à l'État, est établie pour que Kimia et contre la partie Est, il y a la République démocratique du Congo. Il y a un peu biso. Petit Sika Kambonda. Ba négociation topé ba accord nyoso o ezako salema pona koluka Kimia et contre la partie est la République démocratique du Congo muto ko sabinoté ezalango kolobela la République ya Rwanda et le komo côté donc devant Conseil des Nations Unies ministre d'État ministre des Affaires étrangères à outil ko présenter 3 obstacles o ezako kanga processus ya Rwanda lokola kolongwa ya ba FDLR ko kata cop ya ba rebelle ya M23 mais Rwanda azako la kisa ata garantie mon côté pour processus Simba l'État congolais a obligé de construire de manière que Kimia écoute vraiment la partie est Mboka ça pour autant côté la pays mususu ekoluka écoute à soit disant que et débit surtout là élément encore ya mwana Mboka Wilfried Samba et Benjamin Kilunga. Le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes.
Car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. La République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Kokiste ya ba député nationaux ya province ya Congo central bazalaki pa ya Vital Kamerhe na qualité na ya président ya Assemblée nationale pour basola masolo etali ba situation ya insécurité topé situation sécurité ezoleka kuna mimi la province na bango et beaucoup plus la frontière ezo relié République démocratique du Congo na Angola et kala kindengenini. Nekonanga botala bango yeyo. Ba députés nationaux, il y a la province, il y a Congo central, chez Vital Kamerhe, les pacificateurs Oyo, Aza président, il y a Assemblée nationale, il y a République démocratique du Congo. Bazala qui wala po, ba soumettre problème moko Oyo, et ça koleka la province de Bango, lokola, problème Oyo etali insécurité et comme ma bea koleka, na ba kwa ebele, il y a Congo central. Zokande, province Oyo, ezalaka considéré lokola, et sika ya kimia, et surtout que, eza mabele ya prophète Simon Kimbangu. Mais lelo oyo kokamwa bako sabilote criminalité na insécurité et l'équipe mingi surtout la frontière na Angola. En dehors de la criminalité urbaine, mais il y a de sérieux problèmes de sécurité le long de nos frontières. Les frontières terrestres, les frontières liquides. Il faudrait qu'on s'y penche parce que au moment où tous les efforts sont tournés vers l'est du pays, nous ne voulons pas être surpris de l'autre côté, de l'ouest, où la sécurité des populations et la sécurité de nos frontières est mise à mal. Le président de l'Assemblée nationale a vu le dossier à Ngopo. Ensemble, baluka solution ya malamu. Babeta kipe masolo, ya incident oyo esalema ki mokolo lundi le 7 octobre 2024 na Matadi po. Solution pe ezoma en faveur ya ba victime ya ba élève oyo ba policier basalaki makaba buzoba. Biso pe mbonda ekolo. Tobetisika kambonda. Bango bazali ba champion au état social en la République démocratique du Congo zali bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS. Devise ici vous allez contribuer à 500 fois congolais par jour et qu'on permettre la fin de l'année au se retrouver topé au CPLA Kitoko et le mot Yona Libotano élément signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué. Tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo
Pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien. Pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu. Pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimio avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Trois ministres du gouvernement Judith Suminwa bazaki sur le terrain mingi pour le côté là avancement il y a travaux ils ko contourner ville province ya Kinshasa objectif ezalaki ya ko longola ba obstacle ils ko empêcher misala pour état musaba rapide en tout cas bon dimena que yani Kalo Soda Medil Kamembe bazali connaître la compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Ndeko ya Congo boye bakezela oyo ezako contourner ville province ya Kinshasa. Kobanda bakote ya monga fulati kobima na mopanzi ya badara oyo eza pene ya aéroport boye bake eza kobetama avec impact na idéologie bondi melanga ke quelques ministres ya gouvernement Suminwa lokola ya aménagement du territoire mwana mboka Gilwa Ndomboyo Crispin Mbadu ya urbanisme et habitat batambolaki elongo na ministre ya ITP mwana mboka Alexis Gizaro na objectif ya kolongola ba obstacle nyonso oyo ezala nzela wana po musala etambola kitoko kokoma sur le terrain bayambaki bango kitoko na ba responsable ya agence congolaise de grands travaux balakisaki bango ndenge projet ezali na quartier oyo boza komona batambolaki presque na moins distance po bamona ndenge nini ebele ya batu batonga kuna koluka moyen ya kolongola bango puisque bakozala na besoin ya 25 mètres de part et autre pose de la ezala kitoko. Nous pensons que c'est un projet qui doit s'inscrire dans la durée et dans une vision d'extension de la ville de Kinshasa. Nous savons que les populations ont tendance à vouloir se rapprocher des infrastructures routières. Il est prévu que non seulement nous puissions prévoir des emprises, mais également un recul suffisant pour ne pas qu'une personne en sortant de sa maison se retrouve directement sur la route. Na komona ndenge musala eza kobeta madada bondi melanga ike délégation basepelaki na évolution ya ba travaux bino moko botala ndenge même ba niveau eza déjà kosalema kitoko synonyme ya kolobake gouvernement aza déterminé ya kosilisa musala oyo dans un bref délai nzela oyo eza vraiment vraie idéologie oyo et qu'on permettre en tout cas ville province ya Kinshasa ezala désagorger mingi le kola ba boulevard Lumumba na bazela ya ndenge na ndenge yango pe biso tobetisika kambonda kosalisa ba reportage ya ba activité locale ya politique ya religion ya ba mariage topé ba anniversaire topé ya ba asibel topé ba ONG yeba que seul endroit que permettre ba le reportage mo purement professionnel ezali kaka la Mbonda Ekolo agence. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243
89 81 81 097. Nambonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Naibisa kibino la sommaire de bakemisala kitoko olelo service national zosalango à travers bakuluna otobenga kalelo bakuma ba bâtisseur bodi melaki baza ko kamwisa population congolaise et surtout que botu ko pesa ba meuble na ba commune ya ville province ya Kinshasa cérémonie salamaki la présence ya VPM intérieur mon mboka Jacquemain Chabani bodi melaki en tout cas ba bénéficiaire ba sepela ki mingi liboso ya caméra mbonda école magazine d'actualité. Mwana ya Congo, boye bake, service national, azali kosala kaka, ba démonstration moko, oyo, ezako kamwisa batu. Bana oyo, bazalaka bakuluna, ba koma lelo oyo itil la société, baza kosala, ba action ya kitoko lokola, kopesa ba bana ba école, na ba institut supérieur, tout oyo, ba frappé encore fort po, na ba bureau ya ba bourgmestre, donc, na ba commune ya ville province ya Kinshasa. Chaque commune, aza kozwa, 10 armoires, 20 mesa, na bakisi, na salon, et pesami déjà, et pas ya 15 bourgmestres, ya ville province ya Kinshasa. Nyonso, et salemaki, na présence ya VPM ya intérieur, mwana mboka, Jacquemain Chabani, oyo, asepelipe, na ba effort, oyo, et monani, na service national ndenge, et sali, encadrement, ya ba jeune, oyo, bazalaka bakuluna, miibi, melelo, ba komi ba bâtisseur de la nation. Il a cru qu'il était possible de faire de cette jeunesse une jeunesse utile, la transformer, la rendre utile à notre société. Le service national a produit des bâtisseurs qui réalisent dans la construction, dans l'agriculture et dans les ameublements. Nyonso oyo ndekolanga ezakaka ba vision le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ba action ya boye esalema ba institution pe mingi ya mboka en tout cas bon dibelanga ike ba conseiller ya bango kaka ndenge chef ya service national abeteli yango mbonda. Meubles qui sont une dotation du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale ainsi que du service national pour permettre au bureau des communes d'être quand même dans de bonnes conditions de travail. C'est un premier geste qui va dans le sens d'équiper les différents bureaux de l'administration en meubles et que très prochainement, les activités des dotations vraiment de très grande envergure vont avoir lieu dans plusieurs administrations de la ville de Kinshasa. Et bongo, ba bourgmestre oyo, baza ba bénéficiaire, ba lo bate po bazo zéro. Ye azali vraiment wana pour nous sunga baleroni surtout baza ba problème purement spirituel et physique ezali bongo. Le grand chef a continué Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan en tout cas so kutena yebaki akosunga o à travers les ancêtres. Mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubula baka mafunda. Mbote na bino bisika banso bozwami ezangaye le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana ngo ya kimosuni to problème ozana ngo ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesila bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne toujours ba ko sungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to ba ko sunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso eza wana na barre d'écran
ntango contacte nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo oza nango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Na oyo etali assainissement à la kata ville province ya Kinshasa bodi benake mwana mboka le gouverneur Daniel Bumba a dit qu'on instruire ba bourgmestre ba pesa ba plan opérationnel ya ba gestion ba déchets donc pendant 3 jours baza obligé ko luka donc 72 heures ba pesa déjà ba tout ba présenter plan wana et pas ya gouverneur pour ba luka kota ni ba ko sa pour la ko assainir ville province ya Kinshasa oyo le ba besoin de continuer même na niveau ya ba nuisance sonore tout ça élément aussi mais dit quand même bazaki kuna na côté ya Monda École magazine d'actualité. Ndeko ya Congo, boye bakeli kabo ya sécurité, assainissement pe nuisance sonore awa la ville province ya Kinshasa eleki mabe makasi neti kaka mboka ezanga ba autorité. Nyoso en tout cas boye bakeba bourgmestre baza kaka na 72 heures topé 3 jours po ba déposer la messe gouverneur plan moko opérationnel de gestion ya ba déchets wana. Mwana mboka Daniel Bumba a décidé ya ko améliorer ba condition environnement awa la ville province ya Kinshasa. On a besoin ya ba plan opérationnel la bino. J'ai besoin de vos plans opérationnels d'ici 72 heures. Parce que je pense que vous devez en avoir. Au cas contraire, vous avez 72 heures pour nous apporter vos plans dans lesquels vous définissez votre vision sur l'assainissement, car c'est très important. Parce que c'est très important. Na o etali ba makelele ya ba musique topé ba nuisance sonore. Gouverneur a beti loboko la mesa po na ko rappeler ba bourgmestre bazala vraiment sérieux ya ko sala musala avec impact na idéologie. Pe ya ko tosa ndenge ba instruction ezali ko pesama. Ma nuisance sonore. De nos jours, la problématique des nuisances sonores est d'ordre environnemental. Donc, vous êtes appelés à faire suivre la norme. Ne vous contentez pas à saisir le baf des tiers. Ils vous donnent de l'argent et par après, nous retombons dans la même situation. Et Sengeli est à la plan moko oyo et qu'on permettre ba commune en tout cas ba kolongola bo soto a rassurer bango ke ba kozami solo oyo et qu'on permettre bango po ba sala boulot moko kitoko avec impact na idéologie ngo pe biso to beti sika kambonda. Centre de formation média indépendant CFOMI en sigle ezali wana pour former mutu nyonso o alini akoma journaliste professionnel abako sala ba montage kitoko ba montage vidéo to pe abako simba caméra ki mambango donc yeba ki na prix muke pe na tango muke eza possible okoma professionnel ya média parce que ezali vraiment ba professionnel o bazali ko pesa ba formation wana. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Ezali sango ya pasi oba congolais ba uta kozwa ya komona en tout cas moko ya ba grand basketteur congolais mwana mboka Mutombo Dikembe auta kotika biso be ba programme c'est bimaki donc veille mortuaire et kozala bongo mokolo ya vendredi le 11 octobre 2024 na esplanade ya palais du peuple biso be Monda École vraiment te présenter ba ça sert condoléances na famille de Mutombo Dikembe ko to senga ba congolais belé tous allons là pour na ko soutenir famille wana o bazali lelo on a derrière tous éléments au signé Medline Kambembe. Moko ya ba membre ya cellule ya communication ya ministre ya sport et loisirs Betty Mbonda alobaki ke Mutombo Dikembe akozala inhumé mokolo ya samedi 12 octobre 2024 na Atlanta na état ya Philadelphie na États-Unis d'Amérique. Na Kinshasa, veille mortuaire et kosalema na esplanade ya palais du peuple mokolo ya vendredi 11 octobre wapi bako exposer livre d'or moko pona kozwa ba témoignage ya ba oyo bazalaki na ye lokola ba témoin oculaire ya ba exploit ya phénomène Mutombo Dikembe, ancienne célébrité ya basketball mondial. Ba membre ya famille biologique ya illustre disparu oyo bazo faire partie
partir na délégation officielle ya gouvernement congolais bakokende États-Unis pona funérailles. Bayambaki bango epai ya ministre ya sport et loisirs Didier Boudimbu depuis mokolo ya mardi passé oyo atalisaki bango ke détermination ya gouvernement national ya ko rendre ba hommage digne ya hauteur ya grandeur ya oyo a inspira jeunesse congolaise pe mondiale à travers ya riche carrière professionnelle na ye ya basketteur. Selon ba source mosusu, ministre ya sport et loisirs Didier Boudimbu a rappelé que l'état congolais a immortalisé mémoire ya légende oyo na baptisation ya stadium ya basketball oyo batongi na stade des martyrs na kopesa yango kombo ya Mutombo Dikembe oyo ekozala pe décoré à titre posthume na République démocratique du Congo. Na titre ya rappel esengeli boyeba ke Mutombo Dikembe akufaki le 30 septembre 2024 na âge ya 58 ans suite ya cancer ya cerveau na États-Unis d'Amérique. Yango biso awa to betisika kambunda. Caricature ya mokololo levé JC Jemba Koko tiri le mona aigri de matetanine bo proposer les bisous. Likambo ya ba désordre ba M23 au bazali soutenu par les Rwandais et pesi déjà ba Congolais kanda na ndenge moko ya liboma kutu ba Congolais ba komi ko décider ke bango moko ba kende ine kokota sila Rwanda po balobi mboka lokola Rwanda ezali 27e province ya République démocratique du Congo comment ba koyi ko ba niveau ya ko sakana na biso et surtout que bazali soutenu par la communauté internationale yango pe honorable lokola mesala na ye ko lobela makama mboka na ye po abaya na ye déjà postila ya trop azwakana ete atikala leka kana politique ya quartier bona na lisoni ni abeti na moko alelo ndenge population baza ko tomboka. Trop c'est trop. L'état a pesa biso mandoki to panza. Mandoki. Totelemi lelo toko défendre école na biso. Ezaka quand même stratégie ya Kagame toyebi yango. Honorable pe na kwa na ye boyo kabilo moko ndenge alobi parce que amoni ke population ba tomboki ba komi ko senga mandoki balobi ke bango moko ba défendre école na bango po ba yebi ke ezali kaka ba même stratégie ya Paul Kagame mais boyo ka honorable pe na ngamu na ye. Tolobi même stratégie à Afdel mais lelo va donner changer. Le peuple est derrière, il faut sauver la nation. Binomoko boyoki ndenge honorable alobi ngi kolbanini ke na tango Afdel azoka boko zamboka oyo ezalaki parce que peuple apesaka mwana mboka Laurent Désiré Kabila nzela akota mais tout oyo peuple yemoko aza pesa sima ya mwana mboka Félix Tshisekedi pe ba institution ya mboka donc rébellion na mboka oyo ekosima te pe ekokota te ye oyo yebike ozaka sima kati pour remettre système ke lokolo moko libanda lokomona kati keba mokonzi ya mboka asasimeli bino pa lobike so basimeli bino bokozwa ba sanction moko sévère oyo etali mibeko ya mboka parce que esengeli biso tout ozala moral moko pour te sauver Congo na biso et surtout to soutenir force armée congolaise na ndenge moko ya bien awa to betisika abakisi vula moko kati ba vula onzambe apesa boza mona chérie ya kitoko yona telemi comme na ibongo zali Sarah Mandumu la cadette de la presse en tout cas biso bi mbonda ekolo to yembele ba happy birthday to you. Bonjour Siko, ba rappel des titres. Eza la garantie mon côté au Rwanda zali kolakisa en rapport à processus nyoso oyo eza ko selma pona ko luka qui mia et contre la partie est la République démocratique du Congo pe bolanda élément oya service national misala kitoko bakuluna auto mona bakuluna lelo bakuma ba bâtisseur en tout cas bazali ko sala makambo ya kabwa oyo ezali ko sepelisa ba congolais en général pe bolanda élément oya programme ya veille mortuaire les grands basketteurs internationaux Mutombo Dikembe au auto ko tikabiso ko zabo mo ko la vendredi na esplanade ya parler du peuple. Merci pour ton communication édition Mokwalelo et Simamaki et pas maman Medrina Kambembe présentation et pas moko en lien avec impact non idéologie si ma caméra misala kitoko ya Wilfried Samba réalisation na montage ya écrit de maté termina senga toujours na bino bon continuer ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube Lapson Bonda Ekolo officiel et en plus bah activité la bino la dernière sur tout mais sport publicitaire bo pesa ngo biso to le sango parce que tout ça ma chaîne partenaire est belé. Ba dédicace spéciale na bandeko surtout olelo ezali mokolo anniversaire na bango biso mbonda ekolo to souhaiter pe bino ba happy birthday. Pour baki si kolo sa zongité to kuta prochainement na édition mususu ya sika je vous aime beaucoup plus bye.